Esengo koyeba bino ebele kolanda site na biso site na bino www.congolokolenews.net na Baraka Télévision toye na cadre ya émission na biso point de vue lelo toujours yamba toujours KTVL topesi bango espace oyo po baza na makambo ya kolobela bato moindo po na bonzambe ya moto moindo lelo naza na esengo ya koyamba le représentant légal ya KTVL qui toi dit Kiantima qui a bavelela papa Nzuzi Nkoya Nekingombi mbote mingi papa mbote mingi mama Didi na zongisi ba matondo mingi na ba inyos ba vitango ya kolanda biso mbote na koma fumuki mbangu ingeta na komba fumuki mbangu topesi bino mbote lisusu na papa Mika mbote na papa Munyanga et enfin mbote na papa Ekofo lelo tozolobela souffrance ya bana Abraham tope bonyo kwami ya bana ya Abraham alors papa Nzuzi d'entrée de jeu na epana yo est-ce que okoki kotalisa biso pasi oyo bana ya Abraham bamonaki bana wana eza kaka biso baindo nde tomonaka pasi yango eza kaka peuple biso baindo to ezalaka bamosusu mangi mingi mama Didi naza sina bemission eleki toyebiso ete bato wana baza bapeuple karzai okomprendre banyokolaki bapanzanaki na mokili ntango royaume na bango ekwei nde bakeva na Israel kuna basali na 48 mais oyo bazoloba abana Abraham eleka liboso ya ba peuple karzai wana c'est-à-dire biso to bani konyo comme banda kala soko tali na ba 2830 avant Jésus-Christ pour tozaki na compte un rebours c'est-à-dire calendrier et bande ko utali kolo eza kokita c'est-à-dire ba koko na biso ba mona kike lokola série de certification ba mona ki faut ba kabwana ba koluka isiko ya kovanda bamisu wana siko bamisu bazaki ni Egypte kuna bamisu balandi fleuve Nil misu balandi Niger et Sénégal o balanda ki fleuve Nil bakomi na se nde baiko sala double royaume na double royaume wana basasala ki roi Menes nde ako sengsa double royaume wana e ko koma moko na ba 2800 tango tutueko koma na ba 1600 ba Ixos baiko bunisa biso tokimiti na Nibi Soudan lelo nde roi Tarka ayeko zongisa biso toyeko zonga su tokomi na force toyeko koma na ba 1100 ba Syrien bayeko bunisa biso nde toyeki ko panzana to panzani ba misusu bakena ba Sénégal misu ba kititi toyeko panzana Afrique mobimba ozomona c'est-à-dire biso bana Abraham pasi biso to monaki yango wana c'est-à-dire to bandaki na Egypte nde to bani ko panzana ti lelo to panzana eza pasi bana Abraham bamonaki mangi mingi papa Nzuzi alors papa Mika bana Abraham bamonaki pasi papa Munyanga papa Mika plutôt tozonga na mbuta Mika parce que na olobise mingi te mbuta Mika oki papa Nzuzi ndenga lobi nayoki maso papa Nzuzi ya lobi ya solo azali na raison biso toza bana Abraham tozali bana ya Abraham puis makamunyoso ya kopanzana yango eza na kati ya ba référence oyo biso toza kolinga ko pesa papa Mika ba excelo komoko ba Abraham nde babengaki père à multitude de nations te oui kasi peut-être to kota kaka na lignée wana pona titre déjà ya zwa ya munene mais ça te que to revendiquer ngo nde bino bokomo salela ngo Abraham ye azali kanda ndombe oui donc oyo nyoso wana biso to kolinga ko zongisa na bosolo ya Nzambe soki olandi biso na boyi na makanisi ya koluka koyeba malamu okoya komona nini elekanaki pe biso to pesa bino po boya kozonga bomoto malamu alors wana to kokende mbangu kotanga na Jérémie 43 verset 11 à 13 Jérémie 43 verset 11 à 13 toyoka nini elobi quand il arrivera il écrasera l'Égypte. Et ce sera pour les uns la mort, pour d'autres la déportation, pour d'autres encore l'exécution. Il mettra le feu au temple de dieux égyptiens. Il brûlera les dieux égyptiens eux-mêmes ou les emportera chez lui. Il pillera l'Égypte aussi soigneusement qu'un berger élimine le pouls de son vêtement.
puis il s'en ira tranquillement. Ce que katika na mukuse wana nyoso papa nzuza lobi et monani. Non, libola ngona lingala. Na bongo bakoya tango bakoya ko dominer Égypte. Liboso bakoya bakoboma. Babomi wapi? N'Afrique. Bo ba bomaka batu bazokufa na Afghanistan, batu bazokufa partout na monde. Bino pa ndeni ni ka. Maman dit tozo kolunga ko zonga de na histoire. Histoire na biso e balani na Bible. Colonisateur tango ayaki asekisaki biso te. Tango afandi na biso muke eloko liboso abomi biso abandi koteka biso. Abandi copier. Abandi pillage bandi wana tellement richesse na biso ezaki makasi. Yango awa eloba malamu akoboma ako déporter batu et puis akobanda ko exécuter boy badateti. Mayangi mingi papa nazongi na papa nzuzi soki boye so to bake pasi yango ya Afrique yango ezo continuer nango kakeza nango pe na solution te apparemment tozolo ba butu moi biloko na biso bazwa eloko boye ya biso tozo revendiquer en fait kozala ba propriétaire ya ba biloko ebele ba ressources ya biasia mabele kaka ya biso bazwa ba déporter batu kaka biso ba mema finalement pasi yango pe ezo continuer nango. Mangi mingi mama Didi lelo na oloba na vyo mukira mama papa Mika nadi makambo wana oto otangezaka na kati ya Bible na Bible nde ezako lakisa bana ya Abraham ya solo est-ce que batu wana Israël wana bakata bango maboko baboma bango bazwa batu na bakenda na bango en plus ceux qui ozongi passionné bandi na Genèse 15 12 à 14 balobi ke bapesa ki Abraham ba examen misato examen liboso akena mokili bapaya ya mibale a nini apesa mwana na embeka ya misato a diviser banyama mibale na bandeke ndako kakite nzamba piniri alobi bano bakomona pasi bakonyokwa bakokata bango maboko soko ye le peuple bantu o bawutaki en Égypte ndene ibisaki ondeng to bandeki na ba 2830 hein nde to uti ni en Égypte nzamba lobi bazonga sikona mabele o alakaki bango o etona na kitetona na bomengo azongisi bango na mabele ya bakoko na bango ebandeli Adam na Eve azongisi bango ti na terre promise o alakaki bango Afrique centrale ndetanga komisi biso na roi Congo nde aye kosala royaume Congo c'est-à-dire ntoti la ramasser ceux qui sont perdus ezaki bana les peuples bantu tango asali bango aye kosala asangisi Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville, Gabon, tu vas dire que na Cameroun pour atteindre les 4 enani ba peuple bantu nyonso. Ndena ba mindele lokola ba yibaki ba papyrus, batala ki était paradis ezana qui fait centrale et si ka nzamba zali et si ka peuple oyebi nzambe. Ba bandi ko luka na 80 na 1482 Diego Kawaye a ko découvrir biso ba kepesa sango. Ndetang ba ko pesa sango na 1485. Ba missionnaire baye kokota christianisme o eza ya lokuta ba baloli o bazwaki na ba papyrus ba komisi yango ya bango o ba koti sikoyo ba le peuple karza wana ba komisi bango biso bana na nzambe e komi bango ba satana wana donc ba koti bango baye siko na 1885 balobi séparer l'Afrique pour bien régner balobi Congo e komi ya ba belge Angola e komi ya ba portugais Congo Brazzaville e komi ya ba français ba kaboli biso siko pasi wana mama kanyoko libiso yango batu wana baza bana nzambe te baza batu ya satan le peuple de Dieu bana Abraham eza biso ba pasi nyonso balobeli na Bible biso ndem toza komona yango est-ce que batu wana ba pasi na bango eza kaka bakenda ko botola mabela batu ya barab bazo réclamer mabele na bango ti lelo miyibi bandoki wana bazongisa mabela batu te bazonga na crime kuna place bautaki le peuple kaza bandoki nde baoko seso ba sioniste ba diabulo yango na mama Didi nazaki nango kona koloba ingeta papa nzuzi menga so na mona mambo na zomo na lokwa ka traite négrière tango ba kozwa biso ba koteka biso moi commerce triangulaire wana bazo kende na biso boyebi ma ba tipoti kasi yango wana te mama pasteur mona mais pourquoi bino bozo vandisa ngo mingi na Bible mais ezo bala na Bible na ba verset au moins papa Mika tengeli au verset mama na ngai
malamu mingi mbuta munyanga. Alors yebisa biso pasi yango bamoni saka moto bana Israël ngana comme déjà obenga ba moto moindo parce que bolobi Abraham ngo azalaki moindo. Alors na lingi na yeba pasi yango ezalaki ya ndenge nini kokata maboko kolalisa nzala ko piller na ebité détailler biso un peu pasi bamoni saka ngai yo ye mutu mundu na bango kuna na longoli bana Abraham. C'est comme biso mingi mama na biso gidi na mutuna malamu aussi lisusu kotina na ngambo na biso mais yambo na kota na mutuna na ngana komeka kozonga ba mukesima na mutuna o tuna ki papa mika pona koyebisa ete Abraham azaki père ya ba multitude de nations mais ça solo pona nini parce que ce qui tozui Abraham ce qu'on l'a dit documentaire ya Yves Coppens azui biso ke ba ancêtre ya liboso bazaki batu mwindu ba ancêtre ya liboso bazaki batu mwindu ba mindele ba uti pa na biso. C'est pour dire que ceux qui Adam et Ève bazaki batu mwindu descendants na bango vous avez posé dit ma race blanche ça une décoloration selon Yves Coppens. Yves Coppens a lobby. Est-ce que yo ndongo zawana soko balani na mutu mwindu yo popota chinoise to chinois jamais matondo mingi mama na biso didi ndeko tokokota mingi pona koyeba na ko appuyer oyo nyoso siko lobama na pasi ko singala ko komela bana Israël to bana Jérusalem mbangu tokokende parce que tozotanga kaka Bible pona nini parce que mfumu kimbango ayebisaki biso bana bo continuer kaka kotanga Bible kati na Bible okanga moyibi ne eloko ya sani oya yibaki ebobotola yango nde mbangu tokokende pona kolakisa yo pasi nini oyo bana ya Jérusalem esengelaki bamona nde nangana tokotala pasi oyo soki ozeka na soi-disant Israël na Jérusalem wana topesa kokomela bana yemo toke na lombangu na kotanga na Jérémie 15 tokobana na 2e verset tina 4e verset et bisi biso si on te demande où irons-nous ce qui va tout nio et si kanini tokokende tu répondras voici ce que déclare le Seigneur ndeko ya labino tala oyo nkolo alobi à chacun son sort na mutu oyo alonaki aux uns la peste maladie MPC à d'autres le massacre à d'autres la famine et à d'autres l'exil. D'abord misusu bako kufanzala, misusu bako massacrer bango ko boma. Ko sala mabe nyonso na misusu bako kufanza nzala. J'intervenais contre eux de ces 4 manières. Ndemkolo akoya ko intervenir na mama biso na balulinga na misatu nzala, massacre, peste na o misusu totangi na se. Les chiens les traîneront plus loin. Les vautours et enfin le chacal les dévoreront et les feront disparaître. Bible mena bango bola nanzela c'est que ba chacal na ba vautour ba kosala nini bandeke ya likolo ba kwa ko le bibembe wana. Tous les royaumes du monde seront épouvantés en voyant ce qui vous arrive. Ndemo kili mobimba ekokama komona o ezali kokomela yo. Oyo babengaki la première des nations puissantes parce que c'est total na histoire la première des nations puissantes c'est Égypte yo mutu mwindo. Mama na ngai soki totel na makambo wana nyonso tozomona ete makambo nyonso oyo esengalaki komwa na Jérusalem ezokomela ndebi biso na lolenge nini balobeli ba massacre awa mama na ngai didil soki na ngai na totali 5 440 000 enfants baboma na Congo ana ba guerre civile oyo eleki 5 440 000 bana oyo bakufa eza massacre te est-ce que zolo kana soi-disant Jérusalem wana tozoleke pa na biso. Ce qui est kitina c'est awa journal moko ya balman ezo confirmer que babandaki ko kata biso maboko 1308 mains par jour na mukolo moko. Est-ce que ça makambeleki kuna? Et ça makambeleki na Congo mama na biso gidi. Donc nanga inayo to comprendre que ba massacre oyo Bible ezo lobela oyo makambo sengalaki ekomela na bana Jérusalem eza makambo ezo leka kuna dia kasi eza makambo oyo eza ko se passer et pas na biso. Mayangi mingi mbuta alors pour appuyer ba makambo lobi tout dans la vidéo o ezo démontrer ba image o bazo kata bato moindo maboko bazo chabango ba chaîne et puis on se retrouve juste après ces images. Malcolm X. Les peuples congolais ont toujours été massacrés par les blancs au Congo depuis des années et des années. Ce que je peux dire est que c'est comme le poule. Elle revient toujours à la case du départ. En 1865, à l'âge de 30 ans, Léopold de Belgique, qui était énormément habile, énormément gourmand, énormément ambitieux,
Et avec un sens absolument génial en relations publiques, a embauché un explorateur, Henri Norton Stanley, homme qui a trouvé le Livingstone pour aller au Congo et essentiellement afin d'implémenter son pouvoir dans cet immense territoire au cœur de l'Afrique. Pour lui, Léopold a contacté premièrement les États-Unis et ensuite toutes les grandes nations de l'Europe occidentale à ratifier sa prise de cet énorme territoire au cœur de l'Afrique. Premièrement, Léopold a créé un prétexte disant qu'il souhaitait éduquer un peuple de sauvages. Un risque philanthropique fou, mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il était prêt après tout pour s'enrichir en utilisant ses mains brunes de noir, ses épaules larges, pour lui transporter la richesse du Congo et le mettre sur bateau pour son profit. Une extrême violence a été utilisée pour imposer au peuple congolais les travaux durs. Les mains étaient coupées, même les jeunes enfants n'étaient pas épargnés quant à la portion exigée des caoutchoucs n'était pas atteinte. En 1896, un journal allemand a rapporté que 1308 mains ont été coupées en une seule journée. Léopold a créé une armée de 90 000 membres environ pour renforcer ses règles ou lois. Et voilà donc, chers téléspectateurs, toti kotala ba image oyo. Alors na kozonga pembeni ya papa Mika avant na zonga na rappeler na batu bazolanda biso tozolo bela souffrance ya bana Abraham. Donc konyo kwa mayabana Abraham et puis toza na papa Nzuzi Koya Nekingombe, représentant légal ya Katevel qui nous a dit qui antima qui bavelela papa Mika. Commentaire nini ko sala toti kotala ba image oyo. Bakati bato moindo maboko nga na moni yango ezali ka traite négrière ndenge bazali kokoteka biso soki wapi bon mama kidi tala modèle ya pasi oyo komona ndenge bazali kokata bandeko na biso maboko na bandoki tala modèle ya pasi oyo biso toza komona kokata maboko mpona bomengo na bango. Tala modèle ya bondoki oyo bana bramba monaki na banguna oyo baye koloka kokata biso maboko na mukolo moko baza kokata 1308 maboko soko lobi pendant 20 ans bosa la calcul na ndaku 20 ans égale 7305 jours multiplié par 1308 maboko mama Gidil et qu'on ça 9 554 940 maboko au divisé par 2 ça fait 4 777 470 personnes pendant 20 ans bandokiwana bomi bakati maboko roi Léopold de moko dette coloniale ba ofuta kaka. Bon, foot alors, qui le grand mathématicien Congo, après si va calcul exact, hein, toujours ni na papa et kofo, commenter en ignorant ça là, pour toujours qu'il y ait de la souka. J'ai des larmes aux yeux, ndé Nathalie vidéo ana. Ingeta. Salinga mutema pasi, na ngina la main, émotion de souka na wana pasi. Ce qui tokeka rapidement na Deutéronome 28, 48, 50. Na ndenge balakaki pasi bana Israël nzambe ye moko souffrance otomona tata nzambe nde luka alakaki bana Israël Abraham luka biso toza bana italande balobi tu serviras au milieu de la faim de la soif de la nudité et de la disette de toutes choses. Balobi na Deutéronome 28 48 kino na 50 que l'Éternel enverra contre toi nzamba otindelo ba ennemi il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu t'es détruit. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards ni pitié pour l'enfant.
soko tali vidéo ndenge tolandi babi batango baya bilongi e guga bilongi farouche ba missionnaire wana bayaki soko tali Léopold elongi no mona kwa kokotibo elongi zanga mawa boy bepe aokata batu maboko sans pitié babi akozala na pitié na bana mikete mukolo sonita olongola bina baba image ezali aotika bakoko na biso mutakala babi nzamba kotinda nation moko okoyeba langue na bango te bakoya na vol à aigle bakoya ko souffrir bino ti ba détruire bino bozo mona ba congolais niveau to comité aigle lelo za avion congolais mupaya zobeta mbata c'est-à-dire humilier ti na suka même nation nyonso na monde entier ba ah pona ni ba congolais ba komi humilier boy pona ba obenga na biso partout ba lingi biso te biso ne ba hébreu ba na Abraham passer aux Zuluka ya ndeni mayangi mingi papa ekofo alors to sosoli penza na kotala na Biblia ete makambo mo bolobeza pe engebene eza vraiment ndenge moko parce que so totali nde bazo déporter batoango bakangi bango pe bajuga na kingo bache bango ba chaîne tout ça msusu pe tomoni baza na maboko te donc pour dire que Bible en fait ils ont résumé dans mambunyo so histoire ango ya RDC eza paradis RDC Jérusalem ndenge bino bolobi totali Bible to comprendre que ils a vraiment na ba comment je peux dire eza na ba ressemblance makasi alors tout ce qui est presque na suka il y a émission na biso lelo souffrance ya bana Abraham papa Nzuzi to komi na suka papa sinyo so wana au conclure nini pe nini au prouver bibliquement que toza vraiment descendance to bana ya Abraham pour ba tu ba comprendre vandiselanga ngo ya moboko moko na kati ya Biblia mangi mingi mama nga Didi eloko tokoloba bana Abraham ndenge loyi papa Ekofo bana ya Abraham descendance ya Abraham bato bakangami singa na kingo bakati bango maboko na mokili mobimba bato bakangama joug de fer awa na kingo ezaka biso te ba Israeli tuana bakanga bango te basali bango na 48 mais makambo wana esalamaki kala avant 48 biso muto kangami na kingo tonio kwa mitoke na babato ana matai déportation mutu mwindo amoni pasi banyoko biso ba prophète na biso ba kufi ba président en Afrique a bazo kufa lokola a eza paradis soko meika koloba yango pesala ki msusu Mobutu akenda muza kenda pona ba réalité wana ozo comprendre ba Kadhafi ba kei ba Kwame Nkrumah ba ke pona ba réalité Afrique pour Europe Asie baza ko profiter na bomengo ezokuta na Afrique siko biso moko soki to telemité moi to kende liboso ezate il faut toyeba ezaloza mokonja mboka ezaloza nani yeba race na yo protéger race na yo mindele wana baza bandoki bakolinga jamais biso bayindo to progresser po bango babando kosa biso babando yibaka biloko na biso punition nyonso eleki mama moni papa Kofaloyi papa Mikaloyi papa Munyanga batangi na ba Bible siko biloko wana eza ko situer kaka na RDC kuna te kuna bitumeza kuna ba Palestine baza ko wela bazo luka mabele na bango ba faux jifu wana bayiba ozo comprendre yango na mama nanga na ebisi na batu nyonso banzambe o toza ko sambela eza banzambe o wana ya Bible bachiba mindele eza lukuta yango papa diangena baki Nouvelle Jérusalem toza kozonga sikoyo na Jérusalem oya liboso yango toza ki na mama mayangi mingi tokomi na suka papa Nzuzi na pesio 30 secondes opesa ba référence à adresse place nini bakokuta bino pour to conclure émission lelo mayangi mingi batata ba mama KTV to sangana chaque mercredi 9h30 chaque dimanche 9h30 soko lingo zwa biso ba adresse na biso yango oye na komi na Bumbu na avenue Mayulu numéro 84 toke na Lutendele na quartier Nyombi avenue Maseta numéro 10 toke na Kanluka na quartier 1 avenue Musamba numéro 5 toke na commune na Kalamu na quartier Kimbangu na avenue Ngiringi numéro 11 toke na Njil na quartier 11 avenue Mbuku 1 numéro 8 toke na Kisensu na avenue de la Paix numéro 84 toke na Limete na quartier Mombele avenue Kimangulu numéro 53 toke sou na Makala na avenue Kodia numéro 68 Olandi biso susu na Selembao na quartier Kitokimos avenue Kikimbi numéro 36 au Kitanare dépôt Olandi biso sou na Kisensu na Mitendi na commune na Monga Fula na Mitendi
avenue Matata numéro 11 okozwa biso na Congo central toza na Mbanza Ngungu na avenue Bangala numéro 25 pe na Kisantu avenue Bambata numéro 31 mayangi mingi ozwi ba adresse sika KTVL eza soki oza pembeni olingi koyeba bonzambe ya bato to ya moto moindo oyembangu te bonzambe ya boto moindo te mama Didi tozo ba Bible eza batu nyonso ba yindo ya batu mwindu te biso nde ba yindo ba kolo Bible eza to botoli loko na biso mindele yi boluka ya bino to botoli yango la France mama Didi na kenango po ba mona pena on a conclu pardon Ingeta ça va ambiance à plateau rectificatif papa nous a expliqué que Ezande biso race blanche eza décoloration alors to comme ina suka ya émission na biso to lobela ki souffrance ya ban Abraham to zala ki na papa nzuzinko ya Nekingombi représentant spécial légal ya KTVL ki ntwa di kiantima ki abavelela merci na OPV na biso Mbuta Mampuya merci na Pitu Bagé à l'espiritu merci na assistance ya maître Freddy Kalenga merci na ba internaute nyonso éparpillé na diaspora mobimba et merci encore na ba téléspectateurs nyonso bakotala biso awa na Congo démocratique Jérusalem paradis nyonso oyo RDC lo kama kasi Jérusalem paradis tout ça on nyonso papa nduzi atangi biso mo peka ba jardin d'Éden biso kaka donc merci na bino so bolandi biso un coucou particulier à Starling Mbewa mwana papa Nzuzi camarade nanga journaliste nanga nazala kini na kati ya France merci na bino nyonso tokutani sima ya mikolo mikoya kimia boboto o mabota mabino ingeta ibobo